nde pelaki ezokufa te kaka nzembo oyo o mamoyo maeleleka o mamoyo mwindo ya ngolo bezikandi oh mamoyo maeleleka naluki maloba oyo ekoki kosaki bato bakoma lese jusqu'à ce point na ozwa très bien. Belle-Vie Kandi, Poutine de l'écriture, maman comment. Maman, ba news. Maman, faiseur des stars. Ok. Attends, dis-moi il y a payé 5 000. Moi, je suis bon tête. Et bon, en retour, il y a son seleni. A comment son seleni l'homme finga? Bien sûr. Il y a un Belle-Vie à Rosana succès, à Rosana Makamba danger, ça la raconter comme Mamou Teke, pour Mamou Teke, abima ingrate. Donc, moi, je suis là, que Belle-Vie aura les cabines. Vidéo à 30 secondes et l'équipe voyage à des rocs. Parmi des leaders, tu es là. Ok. Parce que ce que c'est là qui maman moteke, maintenant baksana maloba. Voilà. Alinga kayemba. Belle-Vie on dit place à yembi dans vidéo wana. Jamais de la vie. Tu vois ma chérie, mon frère ana boka basse, moi mon bal ozo boka basse, on dirait problème sous. Maman na opena perte, abota moi mobali, okoma tala matama ndenge débordé. Ate ça des rocs. Des rocs ba beta 3 spire par Goldert. A sanza maya ganga my god. Comment tu as dit que pas battu moi bibi pola. Papa nanga modéro to bimane libu munoko. Moi na papa nanga modéro Doudou Soupu. Na respecté que makasi aibi musala na ye. Marié. Marié et puis je crois bien que sortie médiatique Neza a raté. Parce que le son reste de Doudou Soupu. Bienvenue mon vieux. Là j'ai accueilli voyage accueilli une photo na star amené na. Mais akangi na stati. Ah, pardon, Lobby. Mais on a des rocs à stati, tu es maman. Eh, Yazo, on a des rocs à stati. Ate marabo. Ate le mané, on a stati, on a keko. Mais ça, batou, ma bé. Vidéo, comme ça problème, est-ce que vidéo, comme ça problème? Na bateau, pena baza batou. O bakanga ba mba kindoki na bumwana te. Parce que batou, ça, ça, makama bon, on dit bakanga ba mba kindoki na bumwana. On a amour de la presse, descendant à Sodome et Gomorre. On m'a dit, pour Congo Zika. Arosala parmi bateau au Congo et Rotumbama. Nanzonzi, c'est dans la guerre. Eh, pas de plaisir Nanzonzi. Ok. Wana mamu teke, ma papa. Un microbe loco l'amour. Il peut pas koya na TV la Belle-Vie que comme oiseau bengue wana. Avec une jeune fille. C'est que ton va bien pour citer Doudou Soupu yo lingo l'acception que guerre ya Mamou Teke na Belle-Vie quand eza guerre mo batu ba kufa lobby. On a qui a fini de konaye bisalo. Izadate. Et l'autre comme il ça là on a monde à théâtre ceux qui montent à photo na Belle-Vie et puis mettre ou soit à sa vidéo na Belle-Vie ils ont demandé des contre si la ceux qui montent à sa vidéo na si là ils ont comme ça contre Belle-Vie alors que ça rien à voir. Donc lelo to ba leti lelo ceux qui Serge Mwembo na Gingombe ba zu problème Serge na ba on t'a qui ba moi exposé ba. Alors moura de la presse je te mets en garde. Lokola yo mona ki ofinga batu nyonso tout moura. Barezi o sepeli Barezi o sepeli chaîne ezoki kotalama. Tunia obige ya mo pe polo ba mabe. Hein? Bo ser na biso komaka. Kasa komaka fini. Wana musala nyonso ya lule. Ah. Ya komaka te. Je te dis et je mets tout le monde à défi. Méfie-toi. Soko mati miniature. Moi, mutu musu soba mention miniature, on a expérience té. On sa crise. Il y a l'où les faut. Tu dois d'abord consulter pourquoi on aura suspension trop. Charisme, bon mon ndé muta uti poto. Poto ngo poto ni. Nazo pekisa yo. Ayaka mabe azala ka munoko. Ah mabe o géri comme tox.
to bana skona ba inde bana baloba bada baloba balembe voilà baloba balembe raskona mata baloba balembe ebimba te ne boyemba te atala kokola sembe ko yemba te zui mai batie ona mukongo po bota Yakobe na baki leo na choquer makasi non Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme, depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, l'heure est grave, mesdames, messieurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Eh bien, je suis là, Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, la giga, la fille qui dérange. Bienvenue dans notre monde, hein, le monde de grincement de dents, monde de turbulence, avec mon invité. Il s'appelle Jerry Kobeto, papa pour ta famille Libota. C'est avec lui qu'on va essayer un peu de parler. Makambo Ezandongo, c'est-à-dire, moto ekopela, mutako mango azoe banate jusque là, mais moto dopela tellement fort que to comme kobanga, tozoe baté to kenewapi. Théâtre en feu, les comédiens en feu, te comprendre bango lelo ok, oh tout basala na ba matanga ko lela bazo yamba na bazaka bona bolimote. Na ba fête na ba groupe ya matanga ya ba fête ko sangana na ezaka nango bolingote. Tokolobelango lelo avec mon invité. Merci beaucoup à Exode Mickey Biki de cette caméra et aussi merci bato tout bolingara biso pour que ça soit confiance. En tout cas, merci beaucoup. Namoni wana bientôt na ngala koma na 19 000 OK na ba 20 000 abonnés. Et ça m'a plaisir. Mais inquiétude na makasi za nini. Est-ce que boko consommer ba vidéo nanga? Je ne pense pas. On dit batali bana le ba hotel nga plus que plus ba abonnés. Na lobaki na bino boy. Place au baté bata cloche wana fina yango. La cloche, on va pour toutes, finalement pour toutes. Wana notification tout, on essaie de faire na jemba mon portal nga ka ndenga mbala moko ozumba moko et comme notification et na portal nga. Voilà, je salue FM 4 fois boss hein, ba mo sara moko FM 4 fois boss depuis Paris, ba mbote no yango wana. Ba mbote nga na maman Brigitte Koufi depuis Londres. Papa Jean Boud, Maembo Motemo ya maman Anas depuis Paris hein, dans la Pessibino. Bambote ebele na moni mami Tadina ba bon retour na mboka na yo, ça fait énormément plaisir. Bato na jima merveille mat moto longola nga souci pena ba giga na kata Kinshasa. Voilà Exode Fumola ba mona invité na ngai otokosola na ye mon vieux David Olito dou de caractère depuis Paris na peso bambote mon vieux David Olito papa Koulout na soto na ye bo fungola nga ba mona ye Mobala Toutou, Mobala Beauté à Deuxième République, ma combo tout au PSA. Bonjour. Bonjour, gros bébé de la presse. Bonne santé. Oui, santé za kimia, talaka papa Kulutu, la famille Libota, tala lisusu, koko ba warrior, on a za kimia penza. On a kimia. Alors la deux stars na mboko. Star makasi. Belle-vie Candy, Poutine de l'écriture, maman koma. Maman ba news. Maman faiseur des stars. OK. Namito, Belle-vie a laissé sa chaîne. Voilà. Léo te démontrer mon kilike. So biso to lobité, rien ne marche. OK. So biso so famille libota to lobité, rien ne marche. Il faut qu'on gérer comme que ça loba, Jemima Ibela loba et les autres ba loba. So qui ba lobité, actualité wana erosimba maté. Voilà. Moto bande pelaki ezo kufate kaka nzembo oyo oh mamoyo
maeleleka oh mamoyo mwindo ya ngolo bezikandi naluki maloba oyo ekoki kosaki bato bakoma lese jusqu'à ce point na ozwa tebi. Bon, je suis là, Jerry Cometox, Papa Kouloutou, à famille Libota. Aujourd'hui, je vais choquer. Les gens ont choqué et puis boulevard les amounene mais tout à babordir parce que des mal compris, des mal appris à l'internet sont là. Voilà. Alors, quand la vidéo oyo, ma frère Nangami Balé Basali, Kouloutou Nangai, Serge Mouembo, na Gingombe. Vidéo mon Basali, pour Nangana Obenga Mweza guerre moko loyale. Oyo pasteur patron à Lobaki. Et pasteur Nani, pasteur de la foi à Lobaki. Est-ce que vous voyez que na mboka oyo, guerre à Jibe na Ouera, et ça makasi batu bakufa. Mais Jiba Loba, petit frère solo la bien. Jiba Zongisa, te solo la nini. Est-ce que vous avez un film à la TV? Oui, quand tu as petit frère solo la bien. Jiba te solo la nini. Yo, te solo la nini. Et ça va pique. Et ça va biloko ba guerre loyale. Vidéo on a na Belleville quand en tout cas il a bosso dans féliciter Belleville. Oh, il y a solo. Parmi les artistes, parmi les influenceuses, parmi des leaders, tu es là. OK. Parce que ce que ça qui maman moteke, malinga baksana maloba. Voilà. Alinga kayemba. Belleville on place ayembi na vidéo wana. Jamais de la vie. Atali kaka so tala bango atali koto charisme artistique ezalaki hein. Mais oui, autorité morale, maman ya famille Libota. Maman Kioma. Moi ça komaka na 1 mois commis 4 films. Ya solo wana devoir. Devoir nano ya liboso yango wana. Donc, au mona ke Belleville ça na charisme mona vidéo na et ça vidéo mo ya kitoko. Oui, et puis si matière. Voilà. Fallait payer sa matière bino pe boke na koluka vidéo mo boye. Po na minute oyo normalement bango balobaki bakangi actualité. Bakangi actualité na nini? Voyage inaperçu. Voyage wapi? Inaperçu oya bango. Te voyage akangi pe photo na star amne na. Mais akangi na statut. Ah pardon lobi. Mais wana de rock statut te maman. Eh yazolo. Wana de rock statut. Atema boye. Atema ne wana statut wana keko. Oh, quand katiki pena ye penza te. Wana keko. Abengi esila I know you. Wana keko. Omoni vidéo nango. I know you. Te omoni vidéo. Vidéo te. Po yebisanga ina photo na soka moni awsala nini liboso. Na photo na vidéo awsala nini liboso. Vidéo. Eza statut. Et puis soka eza ata eza statut te, ata eza des rock. Des rock ba beta 3 spire par Goldberg. Asanza maya ganga my god. Ozo keneka pa batu mo ya bibi pola. Aganga ni my god. My god. Oh my god. Banana bandako bunda. Na mona nyama ya boyete lokwa Goldberg. Et kimisa eka chekendisa na cinéma. Tande boya matcha de rock miniature na Congo. Voilà. Donc ozo mona. Donc akeka ka place mutu apola ki. Okay. Mutu ba beta na miso batu yo so bana mike ba mona. Okay. Et puis liko na ngo ya stati. Boyo ko sala biso be nzombo awa magam tala mamu tekaza na eloko osala te osali boso Belleville. Il y a salama pour battre record à Belleville pe okoma ngote. Ah, mamu teke. Mais mamu teke ba lobi que non déjà Belleville kutu ndenga za bongo anzima na mamu teke. Anzima de ke mamu teke que non mwana mukela motete na ye. Mamu teke anzima da Belleville que mwana mukela motete na ye akumisaka ya zakamta mabe na yeta. Pour ni beaucoup comme si mam ça mte mabena na Belleville. Oh nani ango lobi ka za analyste na ye banani na ye. Na même mute mabena ye e mona na place nini? E mona na place o batu bazo fingelo batu olo belo côté. Batu bazo finga papa elombe ba fingi ve masasi yo so za mute malamu. Yo asi mute mabe bonga kaka na pimbeli ndeko na biso cameraman mai nde mute mabe yango wana. Mute mabe zali tangu pe ba sala mutu mabe. Yo so tala na misu. Eza mute mabe. OK. Biso ke lokolukela mutu ya mabe yango wapi. OK. Donc pona ngai andi ma Belleville te. Donc eloko ndoto bango balala ka balotaka ke Belleville nani la patron na pandima ye na nani ni wasalele pandima. Babi Maria patron na tia benga ka epomba scène. Abenga epomba scène c'est parce que amona ka joueur pe kitoko yango sala ka benga e si la bisalu pomba scène.
Donc yake amona ka azwa kitoko nana dirigeaka ye joie koleka te kolanda ba mal compris na baloba na TV na te ebele na mona na bazana na ba problème na infidélité na kibomombo mobali moi mobali tala matama ekomi kokweya okomo koma forme mo boye on dirait ma mibale komo mata ona nzoto na baki beke lelo na tout abongi tout makasi zonga moi na mon insecte wana ma chérie mon frère na boka basse moi mobali ozo boka basse on dirait problème sous maman na opena perte abota moi mobali okoma tala matama ndenge débordé c'est na venturier oh alobi wana na ebite so aza venturière so ki venturieuse na ebite po ya mimo na kaza moi mwasi eza buzoba ya kolobake andimaka ye pour jouer à danger mais nanya dirigeaka ye pour mettre en scène alobaki oza danger faut pas diriger yo na o ba pesi yo si ko bino yo zela et puis ata ndimaka ye pe ye apesa ye 5000 moi na mokele bon motete na ye et bon en retour ya songseleni akoma songseleni lo mafinga bien sûr yango zo mona belle vie akozana na succès akozana na makambo danger sala ka koleka mamuteke pour mamuteke abima ingrate voilà ingratitude so toluka ingratitude na mukili c'est maman muteke ingrate numéro 1 hypocrite numéro 1 atindaka bato bafingaka bato na se bake na ofuta bango mbongo na gombe pa ndeko ne moboye eutaka na poto bango bazwaka mbongo yoki te koma président groupe ya WhatsApp nakoki komba le bimaki Viviane Abiel merci beaucoup pour la matière ezobima soki yoshua soki nani bango bayokanaka te bango baza bien mais bazalaka na président groupe ya WhatsApp oyo basolama mutu et puis de toutes les façons soki tokei na bible babakuki bazalaka bato malamu te pepe mo mabe babylonien yango moni mama ntango azopesa mwana kombo yeba kombo kopesa mwana vraiment artiste ntango azopesa bafanatique no kombo yeba kombo nini okopesa bafanatique opesi lelo bafanatique bakombo babakuka baza bato mabe na bible mais tala lelo bamela biso trouble na théâtre lelo bainsulte ekoma na théâtre na ngambo babakuka bamanka bato nyonso bamanka ntina mama Olive Lembe Kabila etikaka bamanke na chine arambo l'homme de Kara maza bato mabe video ekobimisa problème est-ce que video ekobimisa problème na bato pe na baza bato o bakanga bango bakindoki na bumwana te parce que bato so basamaka mabongo nde bakanga bango bakindoki na bumwana video wana esali nini video wana eza guerre moko loyale bazoyembela bango baza batata mibimbe bana ba alias yo so bali bando osala predo titile lo omo botsa mwana bato 5 bana nani wana ebele baoloba wana ebele bazoloba wana yo so bali baza banzoto ya badepute baza balibungu nzoto ya député na musala nini na théâtre musala moko noble omoni ke baza bato ba double discours tokende na normal papa na biso ebale mondial azalaki directeur de l'école mais muta maboke siko soko alati veste na maboke alebaloba ke tala veste oyo efallait kende na parlement pourquoi siko ina ezali voilà place baelombe sukari barock bokabela bodo babima badocteur na art dramatique siko yo lelo elombe aza nani oyo maître juriste voilà maître juriste lelo siko yo ndenge balobi na basous-estimé théâtre bayembeli ndeko na bango ezali elengi oyo ya mosala basalaki je crois bien bazalaki na tournage bayembeli namoni ndeko na nga moko que je respecte beaucoup Doudou Soupou wana kutuzela nani les paroles s'envolent mais les vidéos restent mais oh non est-ce que le son reste de Doudou Soupou bienvenue mon vieux quoi voilà tika ngana tshela wata ko tshela mutu ngana usa reproche isa Gabriel te oyo eza ndeko na biso nani wala mosusu oyo te ya makasi mpenza ozishana video mo ndenge nini toti kotala kwa biso nyonso balobaki na ntango asuka makambo ya komebele na ntango asuka makambo ya komebele bamangombe komebele bafaux prophète baobima na ntango asuka mpe théâtre makambo ebelebele bata théâtre bamonongela moto ya théâtre je te dis vrai soki bango bazoyemba bongo ezaka mpona mbongo oui ezaka mpona mbongo moi ça me fait mal namona biloko ya boye bato wana mibale bato na nga baintellectuel oui mais faire ça je ne sais pas baza plus âgé que bébé la carrière nga natami mingi ndeko na nga mwembo Serge natali na ye j'ai vidéo c'est circulé bato bamolobela yango boye ça fait très mal nga na osenga kaka babiloko oyo
nayebi te so toyembela sans souci bapoudre de chasse bamodero baprésent na biso baprésent lombe baprésent bodo bapapa masusu batere bayembela bango nayebi te bakoyemba na groupe présent côté présent na biso alenga na groupe et non médiatisé. Voilà pa kulutu eloko linga oloba lelo en tout cas na baki na ko choquer bato ndeko na Dudu Supu mwana ya papa na nga modero tobimana libumu moko mwana ya papa na nga modero Dudu Supu na respectake makasi ayebi musala na ye marié et puis je crois bien que sortie médiatique neza a raté. OK. Parce que lelo nga na roya skoyo ko lave oyo frère nanga moni taka mwana papa nanga sauf que journaliste moi il faut passer les chirurgie à voir mutayambaki. OK. Pour voir na ye penza en tout cas et qualité voir na ye penza faut passer les chirurgie à voir. Donc journaliste elle fait ça makasi pour journaliste elle ntango azo tuna question wana ye moko na ondenga za wana na za na jalelo ya makasi ya nani ya mamuteke. OK. Donc premier point Dudu Supu alobi banzoto aboye ba marié ba mikolo ndeko nanga Dudu Supu lakisa place nzembo wana ba fingi mams to balobi baba kuko baza bata trouble na théâtre place batangi kombo na bango. Alors Dudu Supu lelo so ya relaxa biso ke toza na guerre mo ya mabe na théâtre. OK ça na guerre mo loyal. Omoni vidéo oyo elobisi bato mabe po bato bazaka na tension ya guerre loyauté. Ba na tension ya guerre mo boye muto alobi likawi soki muto linga ketete. Ata tali oka misu moko boye normal et mona ke a dongoli ngai afingi ngai. Voilà. Donc lelo Dudu Supu aye kotalisa biso ke il fallait pas médiatiser vidéo wana. OK. Mais Dudu Supu yebi combien de vidéos oyo na minute oyo ya fali na faire ya guerre ebimaka. Pourquoi nous avons un problème te? Ceux qui bayembela ki papa sans souci te na yebi ko leli po za tata na yo. Aleka pe kuna. Mais na yebi ke tata na biso za modero totokani. Mais ceux qui penza vidéo wana est dérangé yo. Et ko déranger on a nini Dudu Supu. Parce que bazo yembela ndeko na bango batata mibimba na théâtre. Parce que baza ba artiste ba se pela ndeko na bango mais yo ko ya komona vidéo na mabe en quoi olo ba ki ba tchango na public Dudu Supu ngana yo to yembela modero nanu na mona libandi te lokola modero to médiatiser ka ngopeti abi ko yemba na groupe eza ba bete donc différence mais wana pesa li ezali au satire na bango ezali na baza ba dépendaka na Belart ko yemba na groupe na ko yemba nde ba yebi bongo nazo ba te différence ni te na lobi boye vrai ou faux place bazawana ba emergaka wana vrai baza ba produire Belart production voilà soki ba kumisi ba boyi ko kumisa Belart production po yemo ko autorité morale nango ye wana eza normal bandeko nanga avant ko ya koloba na émission fo bota non pe makamuso ya ko ya koloba moi je trouve que ndeko nanga Dudu Supu moi papa nanga que je respecte beaucoup et puis il est mon grand frère il a tapé côté a tapé pena côté. Mais pas ça là qui dialogue le temps va bien dans la film à jouer pour dans la S. Mais si à l'école on appelle comme ça rappelle si là à bossa là qui n'a pas marié. Au bossa là qui osa marié Dudu. O le kana ko kumisi kuna ne ba yambi yo ba futi yo ba sali yo. Bino pourquoi le lobo so boya ba opinion abatu. OK. Boli toza la République démocratique du Congo. OK. Oh. Na ba secte ku teza la Congo. Bo be ngaka église mais ça secte. Voilà. Siko boni batu ba yembela belle vite. Ezali nini po bino oyo zongo mona ngoke ezali na moni ngo ezali kamumoko ya mabe et déranger c'est que to lo ba bien pour citer Dudu Supu yo lingo l'acception que guerre ya mamuteke na Belgique kaneza guerre mo batu ba kufa lobi Dudu Supu ye on dit a ene ka kozwani parce que muta fungoli makamwa selon le cause nani autant ba sali vidéo première émission avec émission nani première émission nazo ba soute muta saka muta liboso mais mingi ezali ya gabité. Normalement ça qui a Gabi mutasanga émission. Na maloba ya Gabi lobi ke non ndenge Belvi avec na 4 ba mbale aye ko répondre. Soka za la kana été engeza lokola ko répondre. Moi je trouve que ya Gabi bato abi ke non soka ya Gabi alinga bango mbale baza na guerre. Ya Gabi Belvi alinga ke mingi. Ya Gabi tolinga ko mingi. Faut éviter des choses pareilles. À éviter ko choquer des plus. Comment dit bilom soso lo bango na blague et puis yo mo lo ba ko perdre na caméra. Na éviter soko perdaki
na yebite mais bino biso za biloko oloba te ser na biso ngako na zaka so muta mekino na yaka ya mo ntisiko na obi na lobike bola sanga vidéo de mère a craché Syria Gabi. Il a touché maman bango fort. Moni siko. Mais c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Siko batu nyoso tu moni tema que vidéo na ya Gabi muto sala ki. Ale batu nyoso ba ye na sina donc lelo, to ba leti lelo. Ce qui Serge Mwembo na Gingombe ba zui problème. Serge na ba muta teki bango exposé bango. Batu wala baka bon. Donc si batu ba finga na boyebi na butu na monda mulilo ba osala, o ba osala. Voilà. Oyebi oyo ba okena koluka ba luka soki ba beta to ba sala boye po ba échoquer bango ngambu wana. Mais au moment où bino bokangi actualité, maman na bino a voyagé. Au moment où Doudou, moi je rappelle Doudou Soup que maman Mouteke a quitté les États-Unis. Il fallait même voir le belango. Si on vidéo pour pamba kaka, journaliste nyo sona ba sala ba chirurgie na voix, ba komi koya, on moni vidéo na au juge on ngeni. Mais vous êtes des malintentionnés. Moi non peut appeler la pas fini avec une jeune fille. D'abord Moura de la presse. Moi na Moura de la presse, descendant à Sodome et Gomorrhe. On m'a dit pour Congo Zika. Alors parmi bateau Congo et Rotumbama. Azali descendance à Sodome et Gomorrhe. Ah, pas jusque là. Oh, pas jusque là. Muta wela mobali na mosa Canada. Yo kama na internet ça te. Bazwele mbanda ya mwana mwasi. Mwana mobali bazwele mbanda mwana mwasi. Yo kama internet ça te. Est-ce que c'est le bosonga na oloba? D'abord mutu ko so tali un microbe loko la moura. Il peut pas koya na TV la Belgique comme oiseau benge wana. Avec une jeune fille. Jeune fille. Oui, Belgique a jeune fille te fait ça la kuta comme mekate. Belgique a maman. Maman oh maman te ka boya. Belgique ndima ko la maman. Maman ya bane belé, maman ya bana bitike. Voilà. Belfia za maman. Kobenga jeune fille te. Jeune fille déjà maman na bino mamu tekala ta bilamba mukuse. Soki totali makolobo en tout cas nzamba sala ndenge na kela batu. Azala ndenge na kela ba o pena yango akela batu na ndenge mususu. Jacob. Mais oui. Kuyeba koyemba ndepa ta pas agité bon moi la muke pena. Moi la muke bébé Lilith. C'est moi ba 16 ans. Bébé Lili. Obi pourquoi babenga ke bébé Lili? Babenga ke bébé Lili parce que elle est tout fait bébé Lili. Personnage venait à bébé Lili. Agitation. Donc alors Moura de la presse. Je te mets en garde. Lokola yo mona ke ofinga batu nyonso tout Moura. Mais sauf que na mona bando banda ko finga batu na ki danger bolobaka. Partout na kuta na lipapa na chaussette. Oh. Natikala mono ndingo lati ata moi ketchi bo boka mi ma chérie mon frère te. Natikala ko mona ata donc na mona ko kaka na mitunaka. Bino mtu bosaka danger. Bino mtu soit disant bo vivaka bien. Mais ko finga yo finga ka batu. Belvi za muninga na yote Moura. Moura na kata libumu na mbonga Belvi. Oh. Ngana na mbonga mamu tekete na libumu nanga na côté la ye. Na guerre Irsil na ye na côté la ye. Azota téléphone à tombola boita senga merci. Ingrate mamu teke. Ingrate. Akaba pété. Na bo makasi. Na côté là Elise Saloum abenganga yananga. Merci vraiment. Mais ko finga ndete. OK. Na côté là président Caleb, président na yo. Akuta ngabi merci mon frère. Mon papa. Mais maman muteke na côté là na guerre ba vidéo eza awa. O tile lo bato ba linga ba koma. O ozalaka baku. Nana ke ozabaku. Osalaka analyse. Nasaki ka analyse. Défenseur ba comédien na côté là ba José de Londres sida bilele o le lo mwana mi solo lo manqué. OK. Aye wana ba benga ba impoli. Ben poli de la presse. Donc yonde ça l'effort. Ozala fidèle na kimona mobali. Tata na ona mama na babota o mobali. Ba ndeko zela ba koko. Na ebite soki ba kozo système ba sala ka batu, ba zui mai ba tio na mukongo po bota. Yakobe. Na bagi leo na choqué makasi. Non. Moura de la presse ozana lisumu. Mande to luka lisumu na Congo. Ba passer ba okota ba veiller de prière. Ba luka lisumu eza wapi? C'est toi. Lisumu ezo bebisa Congo dollar et mata makasi eza Moura. Mboka etambola bien te eza Moura parce que oza ma chérie mon frère.
Mais l'air est grave, hein. L'air est grave vraiment. Moi, comme une belle vie, petite fille, et comme ma bébé, papa me s'appelle qu'on a porté à s'occuper à clasher sur les gingombe. Bon, yo zolanda papa ngwasa. Yo zolanda papa ngwasa. Yo zolanda papa ngwasa pena héros. Papa ngwasa kuna sali vidéo à fingi ba ya lule. Yepo na ndima pena za mobali ya zongisa mbonga film ba pesa. Ouais, ça la 4 épisodes et 2 épisodes tinelo. Apesa te. Bato bele ba ya koloba na TV bazotama na ba nyongwa bato. Bazotama na ba problème bato. Ya koloba na tiriki kuna za mwana kwa tata. Aventurer tout fait. Aya olengisa bana basi na bino bandite ete sikawa na bambia uta ya komela ya Turki amelia ambia Turki ala yawa anoso ba charisme bomono ndemu uta uti poto poto ni nazo pekisa yo aya kama be azala ka munoko mabe o Jerry Kobetox o Jerry Kobetox o Jerry Kobetox de ça c'est de la presse poisana na za elokote parmi batu o babima pena coupe évangéliste c'est les chèques qui peneza yazo akate zozo lokolo kilo kanelanga ye pa prince azo benga akanelo ni mama kanelanga baba sa kanelanga akanelanga papa akanelanga baba c'est pas kanelanga azo benga papa sa toka namone na matanga mwana ta babiloko na ba milai na moyi makasi wana akoka talanga bu ba jeune ba sa sa bilanga te kibilambe za kuta ne place sala bilamba penza alata kama bon yes c'est normal alata makasi za mwana kwata soit za saper nga alata pona bomba nzoto. OK. Nga la tapona bomba nzoto nga na saper te. OK. Yozo na biloko azomela ba choko ya komela wana. Comme be. Azo lengisa la ngo bana bino ba bandite être sika. Ero pena mwana mwaso pena za mwana mwasa malonga. Asaka théâtre to aolinga papa ngwasa ero. Kwa ni tamo bali. Eza kwa tout furai ba okese mwa ba tout furai. Oka kombo tout furai mais sila nango ezaka sute. OK. Vous comprenez? Donc ngai pona nga baza mitema mabe. OK. Et loko vidéo ebluki problème na moni yango te. Botika ya Serge. D'abord, na bino surtout batu bolo ba na imposa kombo pena makasi kolega Serge. A joué un rôle nyoso. Nana imposa. Polyvalent. Et puis Gingombe, le fait maréchal sans souci a recruté tanga bengi bana inabaya na groupe. Acteur peut-être sera côté na scène de yonani yo. Et puis ndeko nanga dudu super soba ezo étonné osoki ba comédie ba kumisa ndeko na bango comédie. Et bon ba comédie ba fisto ça c'est patron ya théâtre. Et le problème te poigne. Parce que fisto ça c'est tombé ngake pe patron la biso théâtre. Et ça il doit kumisa ndeko na biso. C'est le coup tazo kumisa faire na bango wenge. C'est le pas à misette. A kumisa faire na bango wenge. Mignon prend pas kumisa fali na bango maria ya uta quartier la tête. Et ça ngo normal on s'appelle ça ndeko na yo. Vous êtes des mal intentionnés. Mais ma robina oyo nzinga pe na mona to basala ka challenge oya. Si la bisalo azape. Na mona mama stengala spabina. Na mona mama sengo pe autaka poto abinaka. Mama kambo kuta ningisa luketa bina. Na mona ba challenge na ba TikTok ba obila mikolo pe ya mama. Te mona bela. Ça problème te. Ça la problème te kitaka taka musique. Ina persi ko bina na bango ele ka ina. Ma kuto kipa on to loba ngo. Mais ya biso ka de. Tala moni place pasteur de la foi vandi. Atel penabi en tout cas batu ba mabe bangoyo. A comprendre quoi? A comprendre. On dit que vidéo ya pamba. A comprendre. Est-ce que passer par toi fingi? Gingomba fingi. Bon que le bimisele vidéo ya kala ya planète. Et ça ini. Et ça le logo ta? Planète si MPP. Ah OK. Et ça le logo ta? Et ça le logo te. Donc moi et le laxi que belle version aura ko le cabino nyos. Vidéo ya 30 secondes et l'équipe voyage à des rock. Et l'équipe voyage à photo des rock na succès. Mais l'air est grave, hein, c'est l'air est grave. Le lot OK, des mecs le disent pas à répondre ya Gabi. Oh, tout tient. Mike a répondre. La duchesse. Eh Nzambe. Ce que nga la banga. Na linga te la duchesse abima. Mike aye, c'est que yeba ke Aspa ya Azulozolo. Fantomas à théâtre Yesue. Na ba toi la mi ba na banga ko ya na bango Nzambe. So ba yebo ndi ba yokanaka. Nzambe na ngai. Dans la l'air ikamuza yo yaka kaka. En plus o yaka avec du respect. O yaka ka kufunga batu. O yaka ko manquer batu respect. Autant la rappel à contenir mon tout. Lelo Gabriel est-ce que va comprendre Fatou miracle. Fatou miracle. Gabriel a dit que c'est mieux sur ta bande ou les canaux dans le Fatou miracle. Mère boss. Gabriel le Fatou miracle qui n'a na mon nom Fatou miracle dans la sauté. Arrêtez d'être manipulatrice. On sait que pas makambo et bandi na mon ici comme côté.
oyo ndeko na ngai ki afingi ndeko na ye bisalo ezata te eloko ekomi kosala lelo na monde ya théâtre soki moto akangi foto na Bellevue ebimi tere ou soit asali video na Bellevue ezobima ndeti aza contre Sila soki moto asali video na Sila ezobima comme ça aza contre Bellevue alors que ça rien à voir bozotikela bato choix te bato baza wana il y a des gens qui sont pas des abakouk qui sont pas des familles libota mais baza na baartiste na bango na bacollègue na bango bazalaka déjà comme d'habitude donc tomikosa la part des choses nasi bomoni vraiment euti koleka o la richesse à lobby boy la richesse à lobby boy soki bokotala video oyo boyoki la richesse à lobby mabasi la eza te na réseaux sociaux eza na monte vraiment bolukaka te botia biso na baconflit eza te parce que nga na sila bisa mtini nga na États-Unis on se parle bien nga na sœur na ngai et Bellevue on se parle hyper bien tosuka wana okinde la mettre la richesse à lobby nakangi bapoint moko wana alors nakangi bapoint moko wana mais les propos tenus ça n'engage que l'auteur Fatou Miracle Fatou Miracle nga bena ndobwake makasi merde bato ebele lelo baza baingra na baingrate pas Fatou Miracle ya solo oui bato ebele lelo baza bima baingra na baingrate pas Fatou Miracle obi que Fatou Miracle tomanda ko benge la patrona ya solo oh et puis ti lelo oh elobi te répondre aza na Bellevue kandi la patrona na boya pe koloba Fatou Miracle la patrona te yami ponga na bando boka Fatou Miracle naza na 2 ans na internet na bangi internet na boki Fatou Miracle tokuteli na ebembe ya papa Dudungu afuka ndeko nanga toyambani pe osepeli bote pe silaka te kata na te oh et puis yeyelaka biso na biloko mikuse kobinaka agitation te mais lelo yo komba Fatou Miracle elongo na monoko ya bacomédie ebele Fatou Miracle asalisa Pierre Tombali ya Masirika alali kaka boabi te Masirika alotinga akozala place aza place moko ya bien te ok Fatou Miracle ayedaka bandeko ebele ya théâtre omonaka azwi problème abotaki mwana na ye na mobali na ye me Fatou Miracle amemi ngambu ndenge Bellevue lelo azomema ngambu mais lelo komba Fatou Miracle etangama te ayebi masolo te ayebi masolo azala kata masolo omoi te likambo alobaki ke influence na nzonzingi mama top na influence na nzonzingi na mama muteke akosi te mponga mpe nazalaka na makambo yango bande kopese ma top 7e baga na nzonzi zena la guerre bande opese na nzonzi wana maa muteke mapapa donc touche blanc kutu ya scrable ezaka bien mo mpe kozala te la richesse à l'objet maman c'est normal. La richesse à l'objet maman c'est normal. Et puis ami balai kolobanine. Ce qui est là muto kangi photo na Bellevue et bimisi ro ada contre Sila. Ce qu'on l'a dit biso na famille bota. Ce Bellevue kangi photo na muto. Et ça n'a pas problème té. Rien. Preuve année nazong c'est la rare. Ndeko nanga Mike la richesse réponse. Bango babini sakatina ba maman Esther Ngalasi. Babinisa ba maman Mokamba. Babinisa ba maman Mikolo ba maman Makambo babina. Yo mona place biso to loba ngo tro, to médiatisa ngo tro. Mais biso kaka ndeko na biso ba yebika yo mamo yo. Mwindo ya ngolo to boy. Yo zwa na se ngala matalo. Ngala zwa soprano. Soprano na alto na soprano. Yo zwa alto na da soprano. Tenga na voix rock. To bana skona ba inde bana balo bana baloba lembe voilà baloba lembe raskona mata baloba lembe ebimba te ne boimba te atala kokola sembe ko na yemba te yo mamoyo maeleleka si tu eloko espace ezo swa yango wana yo mamoyo mayo melesa te mayo melesa te mayo eza wapi Tom Mike Tom Mike mayo eza te Blindo yangolo Bellevue kandi yaya kitoko swama na bisi tikana chana sala kwa ba marché mon frère kitoko sentiment goût elengi pardon muli mapede côté là muli marché mon frère Attali, même le silence doit parler. Oh, mais biso la théâtre les actions parlent beaucoup plus que les mots. Il y a moi on a Bellevue asali. Donc silence nega azotala batu ba oyemba.
ça fait jouer, ça fait parler les gens. Il y a ça moi si linga belle parce que linga belle vie linga kayo. Tika kotinda batuna yo. Yemo ka bima loba. Ko loba kanope. Tika. Olinga ka miniature. Tika. Oh, c'est pas normal. Tika. Tika vraiment tika. Na kanga ki soupo moko la duchesse a lobi wana. Omoni lelo soki ba traiter la duchesse qui a lobi mabe pour lobaki bakambo euto leka wana. C'est toujours ngana zolo la kaka na place ke bokende kota na Bible baba kuku bazaki bato malamu te. Toko senga na senga na biso mamu teke o pesa ki komba bi pesa. Luka moyo changer libota na koma libota bien. Eza libota ya soni libota ya baba kuku oyo bazo finga bato makasi. Libota ya nyoka. Bamaka bato. Obi lelo mutu nyoso so azane ka netre. So akomi ka abakuku, akomi mutu a trouble, akomi mutu mafinga. Mais quand ben pour te chuter. Moi peut normalement vidéo oh il fallait sonner moi si à Serge, il y a pas Serge, na moi ta gingo mais fallait so bango pour bazo emela moi si. Voilà. Ce qu'on est suivi ma collègue na ndenge. Et na ba journaliste na ba chronique maman na o mususu. Ya lulaye dudu. Tant que lelo mo be da ya lulaye. Ya lulaye. Ya lulaye. Wasaye ba chronique mbwana e ba ye. Tala. Parci par. Ya lule oza ndeko nanga oza ya nanga. Méfie-toi. Soko mati miniature. Moi, mutu mususu ba mention miniature on a expérience te. On sa crise. Ya lule il faut tu dois d'abord consulter pourquoi on aura suspension trop. Et pas nan. Et pas mamu teke. Faut me rana ko consulter moi muke ba pesa ko ba suspension pour na âge na yo wana ko banda théâtre kala Chalet non qui monte. Et puis on a mutu parce que moi ya muke na auto mona moi muke so moi façon yo mto sala ngo. OK. Siko leo na lobi soko zate mi mo na mutu. OK. Bako za babenga na ko lo kwa mbote bima kende. Lem super moi ba futi yote. Est-ce que tu vas ko lobango? Ni ma mona ndenyo za pena bango te. Ngai na za muta CPI. Okota kaneti la kota Interpol de la presse. Okota makasi. La kota makasi. Donc ya lule aza frère nanga. En tout cas, na bien na makamwa adatika biloko. Un grand scénariste. Un grand scénariste parmi bateau va commencer scénario. Ya lule comment double kick. Oh ba boakela irsi pêcheur en boakela. Et zaka nonka film ba. Et zaka nonka film, zaki boakela. Et zaka boakela. Non. Et zaka boakela photo lo bango. Ndenge be irsi pe ndenge zaka soka zaki ne mutu mo boye ya bolingo te peut-être zaki normalement ngaza mutu mo lobisa ya lule te. Normalement. Parce que son tali film na façon mélodie personnage akufa yoka incarnation de rôle nenga joua wana. Na mona ba vena nga papa ba kufa pe na film na ba sebele ba ya dadi. Oso ba répéter na vie dingwa za na kati. Ya. Donc ya lui le faut à se méfier. Awa ko ko mata miniature vie. Totali soka ke oso ke mabe. OK. Vidéo ça fait parler le monde. Vidéo l'équipe voyage. Vidéo l'équipe photo ya statue ya des rocs. Tala na niveau. Si on a filmé Belvé obima aozaka na obima tite dende. 30 secondes Belvé so gagner mamu teki. Te Belvé nem ta simi. Belvé salinine. Mais Belvé c'est mi théâtre maman. Si vous tournez Belvé c'est mi théâtre bon là ça après vidéo à 30 secondes. Babi o ba acteur mon otanga komote aloba o SB eza miroir du monde. Ce qu'on a luki miroir ngo na tala ngo na boostage na biloko bosala ngo bobenga miroir par rapport à quoi? Soki na bandi koloba lelo bo mona na sa campagne mabe. Obi keza ba film so ba leka kuna pa mamu teke ba jo ba film. Na micho komona bango bungi suma kasi. Ba limwe o de ore kitaka. Basili sa basali c'est mission. Asili. Kabozo maman Marie-Hélène bosa c'est mission. Yo sa te wana mama. Bozo ma vie ya queen bosa c'est mission. Wala ba mère wala ba. Bobini sa ye. Bata kilo. Bozo Pierron Ndomba sa ya ka pe kuna bosa lycée. Ba Omar Kabo. Bosa lycée ba gejo bosa lycée mission. Ba bobo. Ok, ba c'est la mission. On a raison. Omoni eza pasi eza pasi. Yango maman papa yeba kombo ko pesa mwana mate sote makenga te bibola te. Ba komunya. Ba kombo kasi ya mabete. Makenga eza pasi, mateso eza pasi. Bibola sko. Bibola donc eloko mo bondire bintu bibola biloko epola. Ozo pesa mwana ezande mona ba pesa ba baku bazaka batu malamu te na Bible bata trouble. Tant que la chaîne bango yende luki trouble. Maman prophétesse Abakou. Prophétesse Abakou. Comment est-ce que comme on prophétesse Abakou? Prophétesse Awad. Abakou. Et puis comme to comme na suka na moni oza kanda makasi. Le ko eza matière auto ko liango ndamu. En tout cas ba tout obozaka na problème ya belle vie. Bomi monisa, boti ko za ba hypocrite.
comprendre Barezi osepeli Barezi osepeli chaîne ezoki kotalama Barezi omoni biloko basalaka wana yango bozolia l'argent sale Barezi utolela tout à l'heure nga nazomona moyen te nazo matière chaîne nga ezotalama te depuis nakoma pa babakouk alobi yango soka tete mena oyo abimisa voice ndenge azoloba Ozona voice. Nazana voice ya Barezi ndenge azolela ke banda kenda pa babakouk tiens ezotala maté. Donc akomi ko sepela taka Barezi obenga tina ba ta famille bota bo créer matière. Nana créer lo matière. Biso to ko sa ndebi no bosala ka tina ba tendresse bo créer le mutu na bino bo sa ne bo créer le batu ba finga e. Si to ko créer mutu afinga belle vite. Bo finga e po amata et puis bino ba chaîne bino pe etala. Mais Barezi to sala ngo. Na tendresse. Et puis na garçon ya poids mouche wana garçon na libandi wana wa prédota moi ça botsa basi moi na prédota pas mon botsi moi c'est des 5 balles azo ko kanisa ngana yi akena on vite faire prédota kaka famille kuna ba prédota des affaires d'anniversaire teza libala jamais bavandi eza libala nzela ya libala eza nzela ya libala bavandi na nini yobi moi c'est moi ba ko prédota na combien de mibala mami no solo ba wana. Donc, la chaîne a mis les ongles kotalama pour créer et loko oyo. Na au moins la mususu oyo, oazala mungongo faut pas aller chirurgie oyo. Kombo Belvi na munoko na bino, bozo finga Belvi azo lesa bino na ba chaîne. Bozanga soni. Yo pe mwana na mungongo wa chirurgie wana, Belvi na ozolo baba critiquer, aza muninga na moi site. Azala patron de bongo yo zanani. Et puis ça zozo ba journaliste belé. Azaka kombo lelo azanani. Aza chroniqueuse na chaîne na la patronne na chaîne na aza afuta caméraman aza patronne na chaîne na voilà aza parmi ba chroniqueuse ba okisa biso soni na musala donc bref kota la vidéo o bandeko na biso basali coup de chapeau Serge Mwembo aux artistes on la sipena que na joie pas major bisadili na se posa na moko ba benga ba passer patron nga. Vous savez que le mois 30 secondes. Il y a 30 secondes. Donc, c'est la force ici, de l'artiste. Mais nous avons tendresse maman aux États-Unis qui a une photo dans stati. Ololo belango, ake ko tanga pe héros. Na âge à 50 ans ko tanga héros, ake ko ta cours anglais. Tala sikota batu na pour ba yeba na bango te sans actualité. Et puis je vous informe Belva kata voyage aux États-Unis à Yamatanga ndiko. A kati ba séjour. Et le voici quand même t'es ça libosa Belva zati. Baba sipuzi pesa la. Mamu teke ba sipuzi zali. Ça habite votre matière moi ya bio et moi chose. Tala balak ça anniversaire point faible noté. Ba ba linga ba yeba point faible na biso to ba stratégie. To ça bloti 2050 to bonzo matière. Na yebisi bino je vous mets en garde. Omoni biso ba luba to ba chikuma. Au chikuma. O Belva beta bino ezapene la lisibino ka. Vidéo de 30 secondes. Bon, là, la plupart tout ça, la guerre, pour nani. Oh, tu vas star. Est-ce que vous avez l'administration, vous avez bureau? Vous avez bureau. Vous avez structure. Cabine à ta téléphonique, on peut s'en monter à crédit. Tu vas finir un restaurant. Restaurant vie, et puis il y a bien bon, on a poto lelo. Bon, comment tu filmes le temps de la fin? Eh, non, non, comment? Couple en danger, l'argent sale. Obi, il y a mon père pour le bama. Hein? Vous savez, on a vu ça comment? Qu'est-ce que vous avez filmé? On a moussala nyo soya loulé. Ah! Il y a comment je te dis et je mets tout le monde à défi. À commenter. Vous qui artiste en temps commander ni mutu bina makasi bongo charisme liboso ba qui artiste neza ya nini qui artiste neza ka o nenga sala ka wana munza za ma télévision aka nenga yo ata trop mécanique bon ba tune mo ma watonga ke trop robot so a cheo bo $20 mbota likas do bino ke na so ke na ne pona ba $20 ba si bana basi oyo zo sous na insecte au moura de la presse yo moura de la presse yo aza insecte aza mutu aza insecte et puis moura so to tali bien aza première descendance ya Sodome et Gomorrhe non faut pas jusque là aux tout à ma case na ba ino tout abordi moura ko benga belle vie azo benga petite fille te moura za non d'abord tu to luka lisumu za non moura parce que comment moi na mobali ko za fidèle ki moi na mobali te moi na mobali nde na za boy Jerry taille S papa na Aïcha Bampeledi nyarbivore yo ya ce qu'on na comme appelé aéroboy
Il peut pas faire un herbivore. Ma chérie, mon frère, à ma casse. Azani herbivore. T'as la ma chérie, mon frère. Et puis, na bassin, on des amours qui tcharabou. You tell qui? You tell tu Attends, voilà, papa, na ba chaussette na nzela sans moto sani. Ba ko bi mondire ba tout le monde bazwa na vie. Mususu ba pimele visa lelo yombo ekangi eti. Si lelo. Lelo amona kenda su poto. Oh les jeunes producteurs. Eh wow! Eh wow! Frère. Eh wow! C'est mon frère. Ne touchez pas là-bas. C'est mon frère. Pardon, pimele ba visa Karim Okondi. Je te félicite Marabolobaki. Tu wana frère nangai. Ah. Wana frère. Pardon, pimele ba visa. Oui. Te wana frère nanga. Pardon, pimele ba visa. Avant j'assoute. Pas kudu wana frère. Avant j'assoute. Yo linga ba toucher na leki non moi c'était. Wana be frère nanga. Ah, aza frère. Ya papa ni na mama ni. Ah. Ton frère no azo yamba batu ba dénigrer Belleville na plateau no lobani. Ya yamba ka. Obile na ko balukela yo. Apesa ka nani. Te na ko kiko balukela yo. Apesa ka Diego. Te ye ba yambaka. Ba dénigrer. Yo mona na titre lo vidéo mona ne ba dénigrer Belleville émission. Ya wa lobaki on ya sala ngote. Ya sala lobaki ya ko sala ngote. Hypocrite. Première vidéo a beta 32 000 vies. Émission nanga. Oh yambaka imta. Ba ingrat. Mais attends à côté. Ba ingrat na lemba Kaluji ba charge Kaluji mutayela nga yeti. VO aza chroniqueur abandi sika vebo pese makam. Te ya bi atanga bato abimisa atanga côté. Zela na nga bimisa ya Madonna mboko. Obimisa nani? Moura de la presse wana. Akokai na Karina Mado. O nga bimisa. Akokai na Baby Donja. Ma fille. Mwana moko l'équipe bala ntuna Valère. Akokai na Sylvie Mapata. Akokani na Karine Schengen c'est naturel. Akokani na bato na pesi lumière. Premier nzonzingi ya kwa jouer et kaye na mukilinga. Écrit par Jerry Kobetox. Kui pongo. Oh azana ke tchai micro. Akokai na pomba. Film eteka pomba bolingo ba pomba sila ka tête. Na tchai Andrés wana vanda. Tika agitation jouer bien. Na diriger bango film etalama eteka na poto. Est-ce que Mour azana ni pananga? Mour aza symbole ya lisumu. Et puis na ebiso mone na bandi boy. Yonai omoni nga. Premier mutu na beta na vidéo za Moura. Na ebiso premier mutu na wana na linga kana mutu na TVT. Moura so na zui yo. Na beta yo parce que on manquait Belleville. Belleville za petite fille, Belleville za maman. Maman mutekenda za petite fille ala tabilo mikuse totali makolobo. Oya mutu. Oya pela nzamba kelaye. Tokamwe. Nzambo abolingo sala yo boy. Asala yo boy. Nzambo ya Lola. Ya Lola. Asala makolo boy. Kadi kiasa ko kadi mazako. Akaba sala. Hey. Donc, Moura. Comment tu comme la suka pa? Rosi Muchopi lukanga na privé. Ah? Alukanga na privé. Pona nini? Baba ndeko. Abe bazaka. Baza bandeko, bandeko wapi? Abe baba bandeko. Rosi Muchopi ngana yebia zandeko Fifi Ungenda na joueur na biso Bobo Ungenda. Moura zandeko ba Bobo Ungenda. Na ebite albe bon. Mwana na obike, obi trop c'est trop. Trop c'est trop. Ceux qui va bloquer nga, ceux qui va benga nga na famille Bota et puis nga ba ki naza jouer à famille Bota. Basaka, basaka ba lingi. Mwana moi sono sono somba jouer, sombanga. Basalo ba lingi. Naza jouer d'abord na ya Belleville, a Denisika betinga chodi toi na kei. Finga nga loba tata mukolo bozolo bela Belleville, Jassim. Mama Denise Beninga Zana, mama Mikolo balandaka ye. Mama Olive pe balandaka ye. Mama Saneku bakola na ye. Mikolo kutu baza ba bembela mama. Mama Mikolo mama Olive. Mikolo makati bo mema sana kaza libaya. Mama. Ozola na siko charisme ba baba vieux Serge baza na ngoya ndeni. Ça ça tata mukedi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Na yambe papa kulutu. Ba remerciement. Ba remerciement d'abord na opesa mbote ebele na sœur na biso moko soko tali pe na boye ndire okumisi nzambe miso no ndira fula moto akoni te na bubwana Cynthia Mayamba maman na trésor pour tout maman na trésor pour tout donc mala moko wana na moni na salon Gisèle na avenue centrale wana kaka na mira Saint-Marie Goretti donc ba sœur na biso basala rasuki et puis ba mbote be na maman Mamicho depuis Monaco wana za sponsor officiel nanga pa lo ba ke Jerry Kobetox na ngambu ya Fali pour panengo lo bela Fali na zu en charge merci beaucoup maman Mamicho depuis Monaco merci beaucoup na Yasmine la Warriors depuis France merci beaucoup na Annie Malonga maman Mapasa maman na Élysée Lombula David Lombula et puis Davila Lombula depuis Montréal na Canada Fifi Makuta sœur nanga ka nengo komelinga. En tout cas, Kobali César Malamu, omoni famille Bota, Abalisi. Famille Bota, to Bali Saka. Donc, maman Fifi Makuta, Balisi, donc famille Bota aux États-Unis.
Donc tozaki pena na esengo wana et puis na bosanité masaranga gesho ingange moni bana tout monde wa bimisa lelo ka ngai gesho to sala succès to sala tenabi ngai gesho na lobi boye et puis biso bibale na gesho to sa bana auto longwa mbala mo pe groupe et kati activité nga na osolo no ke kelo cha gesho micro na lobi na yo ngai na gesho ne to sa bana o monde wa bimisa pe a sala succès papa na lobi na yo na lokote liyo kosinikaté je pèse mes mots ngai na gesho lelo to sala fierité modéro beaucoup trop le qu'il a problème moi il fait chaud ici et bon nga na boyi bango nga na boyi bango na boyi bango ja na lobika nga na gesho lelo to wana audimat tango na bosani chukelo mboto wana oncle langa obi chuken ana nzoka ne chuken nga na ba camarade papa na nga pe na papa ni ba camarade personne am papa na personne am pe papa na akola na donc to tito zaka na chuken nzoka ne ba papa na ba camarade bana ba directeur so chukelo mboto pe ana makaba mais la linga ya dulu na rola okima mbango ta kima danger suka na terre so okima lo suka na terre na mutwa suka na terre mais so ngana gesho nde to sa fierité modéo et puis na debeste nde on a biso debeste wa numérica télévision on a moi na biso parler ya modé te so da bengi mwana wa mona président donc ngana e bana pa ya modé donc modé wa fongola makona maternité biso to bima numéro na opesa te po pas mal intentionné et puis so na ebeki occasion lo ba lelo na émission boy en tout cas ngana ya mbote je suis choqué ponani parce que bako choqué ngamo pe na plateau te na be no choqué makasi obeti ba bordu na choqué makasi tout na ba comédien nyonso bazoya loba wana pasteur patron Salima B na leki pasteur patron na aura na minute actuellement na ko jouer azate olia libaya azate na kontinyama na scène na leki ngombe na ko jouer bo patron un bon patron qui parle français très bien na leki ozoya li papa pozo ya koloba o leka ina personne va dormir dans la chambre mission pour la type sali talana ngapena ndi bo éviter nga bo éviter nga makasi. Voilà, tout comme vraiment la suite. Très chers téléspectateurs, merci beaucoup. J'avais reçu Jerry Kobetos, papa pour ta famille Libota. Moi, d'abord, on a une émission. Et c'est que je vais parler. Je sais pas. Hein? Merci beaucoup, Edouard Mikebi. Merci à notre frère Jonia. Jodra. Jota. 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 Tu n'as rien à dire. Oui, oui. Eza restaurant bateka bilo eza na munga na boulevard. Jota. Jota. Voilà, tout est bien qui finit bien. Voilà, je suis Jemima Ibele. Je suis Belvique Kondi. Je suis la patrona. Je suis Poutine de l'écriture. Je suis Maman Kioma. Maman Morote. Je suis Maman Morote. Maman Rai Goshi. Je suis Maman Rai Goshi. Je suis moi sur Angela Minou. Je suis moi sur Abafosse. Et puis je suis moi sur Alingara trop de Niovité. Alingara Niovité naturel. Signer contrat tenenge bino mo signer contrat. Ata suko maboko kangango ba joua. Je suis la femme très très naturelle. Moi sur Amael, moi sur Atika temps morté. A commis même. Si même sur Ezo Banda. Je vais vous choquer. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Bye. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.